baby sa vie nango détruit vie nango so ezaki nzambe te na papa wani ngosuka wapi onangana suka wapi mama ngana suka wapi ma miss neza ya ma miss akokodie pardon na yebi ote na yebi ote na za biso ko pusa ça déjà na vie oyo na message déjà na vie oyo ya pasi na lala libanda na bamese ya wela bakota biloko bapamba mapa naokende kosenga nauti klase nzala naotoka mama azalaki wapi azalaki na vie de luxe nayebi tokotanga nkombo na nga te Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité dans l'actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye. Salut. Une fois de plus, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Vérité en face. Je pense que Bino Nabiso. Bon, talika na lati bo comprendre que tozara même jour il y a situation au botu tala le plus récent Vérité en face ces alliés ndeko yo ayiki ko epsa mobile na ye qui azali bongo viergeté après go bomela après 2 ans et nous tous nous avons suivi pour le moment totikina nous ndeko na biso akenena nous apema méditer parce que to michaka na place ya bandeko ba ko lukara biso awa kotali sabango ke tango ba yaka boy ba yaka karaté ayeka poto pesa to zo réponse na ye faut retirer la mutu temps aye ba pe ko méditer par rapport ya problème oyo à kutani nango awa et comme je l'avais dit au début de l'émission aussi ça que to bâtir ba relation na biso de le début na ba vérité. Elle pouvait aussi dire à son homme que regarde la réalité dans tout nango je décider na vie nanga que mobala olinganga mbaloyo en tout cas il faut abalanga lisusu pona mepesa inzoto. Elle n'était pas obligée. Bon, elle m'a expliqué que moni koyebisa mobali koza viergeté et puis au point repesa inzoto mibali mso quand on est aligné pour intérêt. Donc j'avais pas de choix on a le baki bon mais en général faut aux à la vraie ninge na otero lo ba émission tu koleka que mobali to mwasi alula yo ninga kutelio kolongola te kobakisa te zala oyoza et accepter réalité et aux alamalamu. Nous croyons Dieu que nous avons Gilit a retrouvé la sens d'union pour que album asi la bon limbisa nous avons ya moi si na combo ya Jaël. Retrouvez cette émission tous les lundis à partir ya 21h vendredi na 8h et puis dimanche na 13h na couleur télévision Tam Tam d'Afrique na Bogota sur YouTube to sengi na bino vraiment to supplier bino bo liker massivement émission au Bogota au retour lanana au Bogota bozota la siko liker cette émission tikila so commentaire puis partager en haut na ba groupe WhatsApp na bino bozala on a ba contact na yo parce que les allez émissions les allez ko édifier les allez émissions les allez ko évangéliser et ça ozon ça te ba de rebeller na o établi droit chemin. Vous êtes au nombre de 28 aujourd'hui, vous qui soutenez cette émission Vérité en face, dans le groupe Bosali à WhatsApp, où ils ont dirigé par le pasteur Serge et puis on a vu ça dans les États-Unis. Merci beaucoup pour cette volonté que vous avez manifestée et nous attendons les autres où nous voyez que se manifester pour nous vimbisa, kolisa famille Vérité en face au Bonimi ko ça la groupe WhatsApp na bino déjà pour le 28 au Bonimi merci beaucoup ba o batikali numéro à passer Serge Château Kolo abimisela biso bengaye komelaye pour que o adhérer na groupe wana ezali groupe ezali na bita liboso ko promouvoir message oyo tozo memela bande na biso awa na émission oyo ya repentance ya changement ya kotambola na ndenge ya malamu na vie ya mibale ko soutenir bon fonctionnement ya programme oyo na $1 na $2 et si kozali déjà je pense qu'à partir de l'élo bon a pasteur Serge Ampé Sabino numéro ya compte au partout zali au gros ça virement na compte pour que tout soit pour tout rendre encore émission la mission plus meilleure au mois de juin plateau au tout sali et je crois que ça une année et mon souhait
et ça n'a amélioré encore plateau. Et ça encore plus meilleur, c'est-à-dire tout mais peu modifier parce qu'il y a au mort sur répété sur l'émissement il en a après je me dis ça mérite que tout changer un peu design à plateau et pourquoi pas beaucoup qui peut contribuer na ko changer plateau parce que les émissions bolingara mingi boloba na mili kambu ya micro ya son beaucoup qui peut ba ne pas autant je suis pas roluka micro mo na 3 4 mixeurs à tindé biso donc on veut vraiment faire améliorer un peu les choses parce que c'est une émission qui réellement est en train d'édifier beaucoup de gens. On se retrouve juste après cet élément de notre sœur Shekina Isayo pour tout démarrer l'émission Nabiso. Merci. Ndimela Yesu okobika na libota. Oh, sans Jésus tu verras la gloire de Dieu. J'ai sauté, j'ai senti ça dans 2 points d'interrogation. Dieu posa sous mes yeux sa parole qui est ma boussole. Dieu t'aime et crois toujours en lui. Et en sa parole tu vivras, tu ne seras jamais déçu. Il t'est donné à Dieu, réponds et promets jamais de regards inquiets. Mon ami, tu as un Dieu tout-puissant qui prend soin de ta vie. Ne crains aucun mal, il ne t'abandonnera pas. Jamais, jamais. Le 26 mai 2024, c'est dimanche, nous aurons un grand concert à niveau à Zénith de Paris avec le pasteur Mike Kalambaye. Nous sommes là nombreux pour célébrer l'Éternel dans les différentes cantiques. Pasteur Mike Kalambaye a célébré la journée. Tous les années, belé ba somina ba bien ba monter hâtez-vous car ma place est vraiment limitée na Zénith on a une capacité on les mais je pense que nous tenons déjà ça obi bongisa pour que journée on a éthique à la journée moro ya malin parce que le pasteur Mike nous promet vraiment spectacle moko ya kitoko makasi. Chers amis téléspectateurs, cette émission auto ningi tout ça la sikoyo eza ikambo toujours là au matin. Il fallait faire des enquêtes, il fallait faire des démarches. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à finir le Kamango. Elle s'appelle Maman Ida. Maman Ida, c'est congolaise, mais à Kenya Braza, avant ni moi Mingikuna, et ça la réalité à Koutana Nango, et Tindaye, Asala le Kamango, Boyama B Makasi. Mais le futur na présent na ya lelo futur ça dit tant à ça au futur évolution mon qui na présent lelo et c'est là qui a comprendre que à poser acte moro ya mabe et aligner les lois pour réparer à moi. Il fallait l'accompagner jusqu'au bout et aujourd'hui comme je viens de le dire aye awa pour que à finir na ikamo ya mabe ya sala et alukaneni ensemble bisonaye to aider pour que à réparer en nous. Toujours maman Ida to ba problème na zana. Merci. Ona bandeko bazana posa kotonga bandako na bango ya ba rêve na bango parce que lelo ki chasse zo fongwama.
pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo nengo lingaka lupango nezala, pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini kozala te. Et surtout que les espaces sont déjà développés, bandeko mingi bazala bandako awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau la biso ezali bongo na commune ya Lingwala. Avenue Kalembelembe numéro 256 botunika na flat Hotel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pour kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya telefone na ba numéro oyo boni to tili bino na se. Chers amis téléspectateurs, nous continuons avec terrain na biso na niveau ya Maluku, concession na biso nde ditoza na ngwana, terrain est toujours disponible. Na ndeko moko ayebisaki que Vincent alakisa biso pe ba o ndeko moko lobi azotonga. Je vous promets que peut-être dimanche oyo je vais faire un tour là-bas pour nous filmer les botala nini ni bandeko bandi déjà au chaper ya bango mo bandaku. Donc pensez-y, ya au son terrain na yo ya otonga ndaku na yo. Et surtout que dans la situation géographique il y a bien, c'est-à-dire au Kiti malamo dans na mutuka na yo au komi ezate au Kiti na mutuka au tiri mutuka zu moto bandi sur au kota na quantité. Donc ils avaient dans la place mo ya bien oyo naza ko exoté bino bo sala roi bande musu parce que jour après jour ba terrain za au Kenya. Donc ko ya regretter to lo ba ah esika o Vincent za lo ba tant ndenge komi kitoko, surtout que ba projet za ya kitoko pour na côté wana. En tout cas bomba ma bene na yo na $4,500 ya pamba aujourd'hui 20 sur 20 na yo bobenga numéro yo ils ont des capana publicité pour que yo réserver ba descente et to changer au l'air aux la ba comme belé soki mutaza prêt to organiser descente pour que l'hôtel terrain na ye asomba na lombango. Chers amis téléspectateurs, nous sommes ici dans le plateau na biso na tout expliquer bino avec maman Ida oti Brazzaville, elle est congolaise na biso awa qui a pour mener enquête moko et mener ba démarche moko et à ça qu'appelle la biso vérité en face pour toi accompagner le plus important dans la vie est à réparer erreur, peu importe tant qu'on est vivant, s'il faut réparer il faut réparer. Maman Ida zali moi na pasteur, maman malheureusement pasteur a kufa déjà na maman naie, mais c'est passé des choses dans vie naie oyo lelo aye ko réparer. Maman Ida, bonjour et une fois de plus, bienvenue dans l'émission de Bisso. Bonjour Papa Vincent. Maman Ida, merci beaucoup. Na nenge wa setaki d'abord qu'on s'est confié par na Bisso. Et puis na nenge to bandaki likamango ezaki en dehors la caméra lelo sikoyo to komi na moment où la caméra fait kota likamango ba de goba kotala yo ba yeba nini komeli yo oyo esenyo le kana émission oyo. Merci beaucoup, Papa Vincent. Nazasi na yake panabino po bosunga ngai. Pona mona ki likambo e komelinga nga mona ozwa solution te. Yango na yake panabino. Bo likambo e tungisinga tango molai. Eza likambo oye bandaki banda bo mwana na ngai na bo jeunesse na ngai. Papa na nga azalaki mosala Nzambe na Brazzaville. Azalaki passer munene wa iba na bamboka nyoso na Brazzaville côté ya Sango Malamu, azalaki na ba mbongo na ebele. Sikoyo ngai nazalaki mwana liboso ya papa nanga. Papa nanga linganga makasi. Sikoyo kotambola nanga natambolaki mabe. Tango natambolaki mabe bo na bo mwana nyonso na kokutana na libaku. To benga ngo libaku na bo jeunesse nanga mwa mobali moko azemisaki nga. Tango atsaki nga zemi mwa mobali en tout cas nalingaki makasi. Nalingaki makasi me wangala kizemi wana. Tellement wangala kizemi wana lokola pe nazalaki mwana pasteur. Papa nanga bazaki méchant makasi. Nde secret wana ezalaka ya ngai na mama na ngai. Mama nanga lokola azaba mama mikolo atalaki nga nazomona komi na zemi. Zemi eza na mega ko expliquer mama, de mama pe esaki somo. Abiloka papa za mosana Nzambe, papa za kana makasi. En tout cas mama sani alukelinga moi quelque chose, aye kozongisa na Kinshasa, bi kena Kinshasa, kovana ni na famille ya papa, ni na famille ya mama. Navanda kinga moko quelque part na zuma studio na komi ko futela pona bokola zemi wana. Et ko sala ke zemi ekomeli ko sinef mwana boti. Tangu na botaki na yoko talaki nazala mobali te. Papa rama za musika ngapi na kata Kinshasa. Nde sai ko nazwa mwana na sundolela maternité. Botaki mwana mwasi 3 kg 400.
naye kosunda mwana maternité naye kozonga na ndako na nga studio na nga wana navandaki bapasi basouffrance mama ekobenga nga nayebisi mama ki naboti mwana me mwana kufa mama ekotindela nga biye nazongi na Brazza ntango nazongi tovandi lisolo ape tobeta te ezalaki ya secret ya nga na mama papa pe ayeba te me mama ayebi kaka ke mwana akufa me nga moko nayebaki ke mwana natikala kosunda na maternité na ndenge mpe tovandaki ntango papa ye kokufa mama pa ye kokufa totikalaki na baleki na nga me nga moko conscience na nga ebandaka kosala donc nazomitungisama kaka ke nabota mwana nga nabwakaka ye donc nazalaka na kimia te alors yango esalaki ke nazonga susu Kinshasa awa naya koluka mwana nga sikoyo mama na nga je pense que tokosola yango mpenza na mwa malembe po toluka comprendre ce qui s'est réellement passé depuis nabotama na vie na ngai mbala liboso nayebi ke bamama babwaka bana amona mpe na baorphelinat omona batalisinga mpe mwana oyo bautaka kobwaka ye batindolaki elobi me mbala liboso namona mama oyo abwaka mwana bana nga liboso c'est pourquoi même quand oyaki na likambo yango nazalaki un peu étiqué ndenge napoze oka question moko omemi zemi pendant 9 mois ozalaki ata na affection moko te ya mwana wana ti ozostika ye na hôpital ozobimokei question kana ngi natuna elika ndenge nini osouffra nango te personnellement parce que moi j'ai assisté na bakushima namona ndenge mwana bimaka na nzoto ya mama c'est le jour où j'ai dit nalingaka mama nanga mingi mais eza jour oyo natondisa bolingo ya mama nanga parce que namona nini na uya na mokili maintenant je me pose la question nimbisanga mama na tuna question oyo osaki nini osundola mwana c'est-à-dire na motema na yo comment tu t'es senti quand tu t'es dit natika ye mpo na obanga papa. Merci beaucoup papa Vincent. Nabotaki mwana nanga na bolenge nyonso affection pe ezalaki mais tellement papa nanga azalaki méchant et puis ezalaki likambo ya nga na mama nanga nde mama saki kwa kokimisa nga na banda kobanga peut-être papa ko osala nga mabe yango nomoni eloko wana esama zobanga réputation ya papa na bino aza pasteur. Oui azalaki pasteur ayebalaki mama pa alingaki teke eyebala même l'église po mama ayebisaki nga soki likambo eyeba na église kopanzana mwana pasteur bazemisi ye nde yango esaki ke ngai nasundola mwana wana yango nakosaki mama ke mwana akufi mpo nazonga epa bapara na ngai ata avokende obeta ata tour na hôpital yango totala oyeba ata mosusu donc natikala so kozonga su te azalaki mwasi to mobali mwasi sikoyo après tant des années tu te décides aujourd'hui oyoluka mwana wana nini motive bon ti navandaka nazalaka na kimia te ata nazolia ata nazomela ata nazotambola nazalaka na kimia te parce que na nsima événement wana na vie na nga mpe natikali kobala mpe te natikali mpe kobota te alors nde naye kozonga su nsima naye kokanisa ke naza na mwana na nga moko nasundolaka nabwakaka nazonga nao nake koluka ye mwana kaka moko natikali kozwa zemi te oyo ata ya kosala avortement mbo natikali kozwa te kaka mwana moko wana nabota. Chers amis téléspectateurs, je ne m'aimerais pas cause à la locale ignorant. C'est une situation qu'on a gérée. On avait retrouvé la fille en question, elle s'appelle Grace. Grace a été élevée par Père Franck. Bateau Bazala na Kinshasa, Baebi, orphelinat à Père Franck, ils acquis une fille sango tout le barara, de tout le barara sango en général. Ici, quand la Botakié, l'hôpital à Botakié, l'hôpital il y a Quinoise, c'est là où elle avait abandonné l'enfant. Et on a fait vraiment des recherches. Et on a retrouvé que l'enfant a été adopté dans la colline orphelinat. Il y a Père Franck. Et aujourd'hui, on l'a invité. Elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On l'a convaincu de venir dans cette émission. Et c'est aujourd'hui qu'elle va apprendre toute la vérité sur Koyana et Namuki. Aux apprêtes, il y a confronté Grace Lelo. Oui, papa.
souci dans les années. Souci nangeza papa na mona mwana nga na senga ebolimbisi na mabe o nga mama na ye na sala ye. Ça sera pas facile, mais nous allons essayer avec Dieu. Je pense que tout ira bien. On se retrouve juste après. Merci. Voilà, nous sommes de retour, chers amis téléspectateurs, pour continuer cette émission, ces programmes que vous aimez tant. Et nous sommes en présence de Grâce. Grâce, une fois de plus, bonjour. Bonjour papa. Na sepeli ko yambayo na émission na ngai oyo. Ndenge natalisaki yo que toza na nouvelle moko lisolo moko tometo partager na yo. Mais vous allez filmer pour tirer la preuve na yo. Ma maman omoni bazana mbandi aux hôtels awa, ils a ba maman ba europé ça ka conseil, puis toza na pasteur moko baza awa. Mais Rolim bisabiso mukie grâce to me rappeler ko poser au moins question liboso. Ce que zoye ba maman ou pas vani liboso na yo. En tout cas, na ebiete. Ata mokolo mote amona été même presque bus nyonso nde toza tokutani boye nazokamwa nakuti bato ebele et pourtant tosolaki kaka nga na yo mais na ye awa sur place nakuti bato ebele puis vous me présentez un maman que je ne connais pas. Éviter wana eza lango tupena na nos problèmes te mais olimbisa biso to li un peu to découvrir yo. Bah, grâce à Botami, na famille, ni papa, nani, maman, nani, ou évoluer ni, vous avez combien de famille, tout le monde peut moi biographie. Oui, ma biographie n'a pas passé. Parce que l'histoire a vu dans ce qui n'a habité longo, et c'est un peu triste. Donc, na coli, na quatre orphelins, disons, ni papa, ni maman, na jamouki. Donc, basundo langa comme étant bébé. Il y a un certain papa mokoboye, avec un sango, donc il est hébergé, tinandingue na komi boye, na jouissant sa vie lilo. Donc, na yeba kakaye, puis nanzela msusola kisabiso ka nzambi. Na yebi mama te, na yebi papa te. Affection wane ezalanga te, puis na tika ko zwango te. Donc, c'est ça que je peux dire. Donc, on est orphelinat. Oui. Mais quand même, au tangi. Natangi étude nanga na sisi diplôme d'état na sisi étude nanga universitaire et puis naza lelo au sala nini bon na sisi na coupe couture hein, je peux dire na Izama hein? Oui na Izama. OK mais otongara na tonga c'est on a latinga mom na tonya OK c'est bon en tout cas mais na ndenge na yo moko des fois ça te dérange aussi au karoye ba obali déjà. Non, na balite. Bali na te fiancé aza déjà. Azate. Nazo munda na na vie. OK. Bon, ça va arriver, aux années on attend non chez Belé. Mais personnellement ça des fois peut déranger non? Parce que pour la première fois personnellement na CPN na solana pour on a eu occasion kutana une fille qui a un garçon à colis vraiment dans orphelinat puis a commis moi si ninyoza bolelo. Et des fois, tant aux okola, depuis le moment nayo, ti aux okola, tant au babé, tu as quand même histoire nayo, et ti aux abo, des fois peut déranger kayo, le bah quand même origine nayo, utawapi, tu te poses aussi des questions des fois, pourquoi abandonner tout ça? Oui, je m'ai posé avant, mais vu nayo comprendre qu'il y a certaines étapes de la vie, où on doit vivre ailleurs, sans parents, sans nini, il suffit de la peur, puis quoi avancer les bouts. Avant. Et ben dans ça là pas si je voyais des amis ba maman ba papa moi tout nganga moko donc et pendant que ça moi pas si ma na s'inquiète non souci. Mais dans tous les cas c'est vrai que tu te posais des questions mais au cas là peut monater oui tu peux voyer battre mais des fois au linarapé ceux qui est l'occasion monani peut-être les parents vont se retrouver au CPL mon abango c'est-à-dire oye babango qui bango quand même ça na muki. Bon
ezala mwa mpasi me ezalaka souye ya mwana nyonso abona moins parent ata na ajaki mokolo me ayebake nazalaki na parent moko nabotama à travers papa mama moko na vie. Parce que on a pas eu pourquoi abandonnanga, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tant de questions au mutufo au mituna. Pourquoi il va mutabotinga na mukilati asundola ngai? Mais oui, on a déjà devoir mutunya se faye bango. Et mutabonga ko recevoir peu pardon pas na yo. Parents ngo papa ou maman ya bimé abike non ngai papa na yo maman na yo. Je pense que ce cas péché ba raison vraiment ils a vraiment valable, ils a vraiment les appelants dans nzela tina we abandonna yo okoko limbisa ye. Kolimbisa neti nani? Papa ou maman na yo ne ba sundula yo to ba ngumi balé ba apparaître. Ils ont participé dans ça la montée na vie. Vous vous imaginez na coli sans parents. École maternelle, na tangi affection à parenté. Diplôme d'état, muto chapu da zakato témoin parents boy na tiate. À collation na ngai, na six bêtises dans universitaire, muto amona na te. Peu importe la raison, bango bako présenter ngai elo nini ou lele ezanga ki bango baya na temps wana. Donc ils ont passé aussi mbaté papa. Je vous comprends, mais il faut y que Nzambe o aza miséricordieux, Nzambe wa lingaka biso avec Nzambe azaka na mawana biso. Azara toujours na banzelo abongisaka. Le fait déjà que se retrouver si comme au tangi babo babatelio na ndako, je sais pas la réalité ni mekutana nango. Mais je me dis faut aussi que sur un bon Nzambe. Je te comprends. Et là, on tout bien ici à Lilo, c'est un rapport na Ifinayo. Quand moi dis que tout le cas qui yo, tout me répète aux autres détails qui maman aux hommes nazali bosso na yo. Le bio est bien été, mais il y a un ajout temps belé. Je pense que c'est 4 mois hein. 4 mois où yo ajout temps belé. Maman azulukayo. Maman Ida comme on a eu azulukayo. Pour tout le monde a eu vraiment des facilités. Azana le Cameroun ngava solo na yo par rapport à la réalité na yo par rapport à ma Cameroun solo bi. Nazo senga na yo yokai. C'est vrai que vous en avez makambo le cas mais source ya mutu ba réalité mutu nyonso uta lango ezara important oye bango. Mama Ida de kona biso moi si azali boso na yo vous en ba moi ba vérité ba réalité yebi vous en a poso solo na ye toyoka. Grâce nga mama na yo. Ah. Nga mama na yo. Mwana ngai. Nga mama na yo. Na ye ko sengo bolimbisi. Et puis na expliquer yo eloko ni esala ke nga na bwaka yo. Oza makila na nga liboso. Nako négligé ote. Papa na nga azalaki mosala Nzambe munene na Brazzaville. Ayibalaki makasi. Papa na nga azalaki ote asango malamu bato bazobika. Abonde apana bato baobika. Eye kosala ke nga mwana ya liboso. Baye kozemisa nga. Tango batie nga zemi. Obala na sundolenga. Aungani zema na Akimi Brazzaville. Mama ekotala bi papa na bino za mosala Nzambe. Soki sango ekomi na kati église ke ba sente mwana na ye. Zeme zanga mobali église ko panzana. Ne kosala ke papa zingai. Afa voyage kazokisela Kinshasa. Apesenga namba mbongo. Abizo mbongo yo kokene ni famille ya papa ni famille ya mama. Luka mwanda kudala sinyo uvanda. Ubokola zemi tiyo kubota. Nesala kike. Nakomana Kinshasa. Nazui mwa studio. Nakomi kuvanda. Nga moko na zemi.
Na boko la zemino nga moko, sa mobali, sa famille, sa papa, sa maman. Zeme ko sa 9 mois, na ki ko bota. Tango na boti, natali âge nazalaki nango, naza na papa te na Kinshasa, mama te na Kinshasa, naza na mobali te. Ne ko sala ke nazwa likanisi ya kubwaka yo na kata maternité, ya kosola yo. Na ko kata moke mama. Oyebi ko mabe. Oyebi ko ape ando ke mama oza mabe makasi. Ma miss no na ko tanga ta moketa. Ma miss no na ko tanga moketa. So na ebe ke ba jara buzo ba boy journaliste ko bengisa nga awa na ngana yate. Libisanga. Ozoka passe no to lo ba no mambo na ke obwaki. Oka kilo wana ebima wana te. Kilo wana. Na bokwami ngamoko na bokwami sans maman. Que maman on est existé dans mon kilio. Et puis des années passées, obima awala bisanga que moi j'ai maman wala boma mutu na yo. Pardon. Na ebiote. Pardon grâce. Na ebiote maman. Ozoka pe ensuite non na ko le papa longo no liboso na nga oyebe loko maman o nga créé te. Ozoka oyebe loko maman o nga créé te. Oyebe loko maman o nga créé te na vie na nga o baby sa vie na ngo détruit vie na nga so da kinzambe te na papa wana ngo wapi. Onangana suka wapi maman ngana suka wapi. Ma miss neza ya ma miss akokodi. Pardon na ebiote. Na ebiote na zana mama la ngazaki muto. Na zana mama te. O mwana ko ebisa mafu ya mosala nzambe ya lokuta. Na yo na mama na tata ngo na finga bino mabe. Oyoki na finga bino mabe. So me ko pousa me na nga ba regretter yo. Pardon. Ba regretter yo na ebiso même ya mama ngo tata ngo tanga mona yo. Mona boso te na mama te na tata te. Na mama te na tata journaliste te. Na mona bima. Pardon. Na ko bima. Adema ko te lever na za mama te. Na ko lisa mama, boye ba pasi wana. Ah bima le ba kia mama na. Ba reconnaître ba mama na nga ata ye mongo papa za ni sika na nga. Ko mi banda mona tie. Mwana bébé batu misusu nde ba héberger nga. Obi souffrance ana ko boko ma kati ofelina. Hein? Na ne biloko idoke bonga ki na nga te mais maman zalaki. Mais maman zalaki pas wana. Mais biso ko busa. Abenga nga mwana eki. Pardon. Abenga nga mwana eki na mwana eki. Puis attendre qu'il est bandé na ko limbisa eki. Jamais de vie. Na message déjà na vie o. Na message déjà na vie o ya pasi na lala libanda. Na ba message we na ko ta biloko. Ba pomba mapa na okende ko senga. Na uti classe nzala na otoka mama azaki wapi. Azaki na vie de luxe. Sikonga na boko ni na pasi ya bimakelo mama nanga. Eh papa, yo yebi singa za pona makambo. Libisanga yi. Libisanga. Na biso kotanga kombo na ngate. Kotanga kombo na ngate na mama na mwana ote. Libisanga. Ba mama na ngate na mwana ote. Na mwana ote na mwana ote na mwana ote na mwana ote. Na mwana ote. Na bima, mama za ndoki. Na ebi epete, na ebi ete. Na ebi ete. Chapitre 4, le verset 26. Merci. Merci Cordon. Merci Papa Wanga Vincent. En tout cas, vous pouvez signer parole. Moyen de couper seulement nos conseils. Mais il faut topper ça car conseil. Et ça linga passe. Ma mission biminga. Il faut topper ça car conseil. Et moi, lelo mama monani. Zwa isengo wana. Yake mama wana. Amonani. Margi. Abwaka kiyo. Pona papa. Toba koko na yo. Azalaki koko moko ya mabe. Azalaki koko yo. Abandaki. Tolo baza pasteur. Mais pasteur moko ya ma méchant wana. Yepe pasteur wana abandaki kobomba bu pasteur na ye. Nanzela ya bunzambe. Aboyaki mona na ye. Basente. Soki bala kata ye. Elingaki ezala malamu. Mobali ya bimi. Église emoni. Ke mwana pasteur. Bazo bala ye. Elingaki ezala malamu. Mais lokola pe ya ye komi tambu se bon nyama bon taba. Po te biso nyoso to yebi. Tamba papa. Nga papa na nga pe aza pasteur. Mais na façon oyo ya boko libiso.
to bandaki obanga kotambola kokende ngulu ba mono na balabala te ba mono ona mobali te so ba moni yo punition na ba papa siko ye papa wana ya kozwa ou bien mama ba yi ofandelo yanga mama zaki tala munene siko soki afandeli azaki loko kaka ya mpanya siko afandela banzaka banini to bandaki obanga na moni peke place wana mama oyo mama na yo koboya yete eza faute na yete eza bo jeunesse eza ba vie moko eza ba réalité moko mutu nyonso na kati na vie apasaka nango mais mabe asalaki eza kaka pe ke akosi mama ngo atindaki ye na Kinshasa ke kende na Kinshasa papa yebate église yebate mais ata papa yebite mama yebite ou bien bato ba yebite kasi nzamba likolo nzambo ya likolo akomona to akomona te ayebi to ayebite siko lisumu wana mama na mwana basali yango mama si mwana siko yeko sala ya plus pire ya kokosa mama ke mwana akufi mwana ngo lelo ye oyo azotelima tala ndenge nzambe azali nzambe asali ye au contraire pour un jour aya koluka yo peut-être soki apesaka ye bana mosusu obi abalaka libala abota bana peut-être aye koluka yo te mais lelo lokola ye koluka yo nzambe wana azaka nzambe ayebi kokotisa mutu bulu yeke na kati na mutu na ya beti calcul esileli yango nde lelo omoni ke aye koluka ye lokola luki yo afukami atikali kaka mama okosala nini mwana nakatuna nwe nasi otyo banzi oloba mama nyonso tina nde mama nyonso ebandi ozalaki témoin ye aconsidere nga lokola nakufa aconsidere nga lokola na existence te na mokili na vie na ye peu importe olenge to makambo eleka na vie na ye to ye na tatango to na mama ngo oyo ye azosala nga fier to azosala publicité na bango lokola miliki akoka kotika nga te mama akoka kotika nga te mama pesa nga conseil oyo esengeli ke nazwa mais soko ovandi wana oyebisa nga ke nalimbisa ye operdre temps na sengeke olimbisa ye fongola nde déjà mama mutima ngo eza daya ofongwama fongola nde déjà kofongwama nga na kolimbisa te aza mama na nga te mama seke bino nyonso boaka nde moko oui bozaka nde moko naloba bozaka nde moko mwana bana yo na comprendre ti lelo bana ebele bakokoma bafazer à cause na bino bamama boza mitema mabe bamama ya mitema mabe bazali mais ye siko asalelaki bolenge abangaki ayebi te ki akobandela wapi mobali akufa nango mpo na nga akufa nango nga na mwana nete na kolimbisa te mpe nanga te so ekoyoka mambo te mama kende na hôpital bazwi makila mama oyo na makila na yo ekotutana esali eningise ata mokolo ya libala ti lelo félicitation zela nanu ti lelo félicitation omemize mite ndenge ya memaki okoli osilisi baetidi na yo en tout cas eza félicitation mais makila ezoganga makila ezoningana ye mpe ayebaki ki atikaki yo libanda te atikaki yo na hôpital yango nde alandeli hôpital wana baye koyeba ke okendaki ko bakenda kobokola yo na ofeli même so hôpital wana base trompé oui mama base trompé makasi kotinda ye na grâce. Merci Cordon pour la parole. Nga nazoyeba na ba époque akala wana ba papa kala bazaka méchant na olo baté pour encourager ou soit na côté la maman ba papa na bazaka très méchant vers bana na bango bazana ba rigueur moko na bana soko zo boko la mwana au mona ka papa be maman soit talio ka regarde o bando selo mo mabe otiki voir même ngai na maman na nga nazaka bon to bando ben ko bange makasi to pesa ka même combo lion soko okota lion bozo banga mais lelo eza sous bongo te même ezaki que parents zaki méchant makasi ya ko sala loko yo maman soit salité maman na biso asali mabe o eza mutu oyo tchaki na libomu 9 mois
quelle que soit réputation papa na yo, soit disant pasteur na ye, on négliger oyo obomi pendant 9 mois te. On négliger lo qu'on a te. Ata oyebisa ki maman na akufa. Conscience na yo de sala ke moi na tika quelque part. Na mbongo mama tindela ko zonga braza. Olinga yo bando berger moi na yo. Ozui moi na yo moko boko le na ndako bando futela. Ozui moi na yo oza ko berger. Eza na temps. Muntu abota maka akola kape akufaka. Siko ba ba parents ba kufi eza pe tamo ko biso to kufa bana biso ba ozwa relève yo pensai na ngote quel que soit âge na yo ndeko lobi awa eza ki bon jeunesse na mona te jeunesse moko azabo elenge mwasi ou bien mutu mo aza jeune azwa mwana na ye atika ye pour ko ba parents ba ki méchant non maman oza méchant vraiment oza méchant homme te mama be ya ko négliger mwana na o pendant longtemps o tiké l'orphelin na ba boko la ye après le ya ko bima o lo ba ki oza maman na ye non homme te mama be franchement ou te mama be tina niveau pour na nini ma chérie eza l'homme so eza na vie et o lobi le mot awa na o ki passe place na vandi na o ki vraiment passe parce que maternelle na yo sali jour ya diplôme na yo jour à collation na yo isenga ba parents ngala mona on pa bana na vivant o mona yo ne sengo jour à collation o eli mona fleur yo ba bloko na so to vivant ote ba sengo yo so na vie au vivant ote tant que maman a envie à moi ça ya okufa mais azo vivre quelque part mais aux attend na mawa moko te tandis que conscience ils ont reproché OK au tika moi qui la moko quelque part ça s'en fout, c'est maman. Si on a une vérité, on appelle tout droit vers yo. Si on a une vérité, on appelle dans maman, mais on sala ngoti. Na yebi ba maman be belé ba tika ba na mususu, ezata musu mutu musu azala raison mon koboy. Abotama na famille pauvre, azala moyen te ya ko berger mwana wana, atiki ye mais ayebi place de tiki mwana. Ebi que un jour na ozonga na olandira mwana nga. Utiki wa bezeli mwana akola. L'orphelinat parce que l'étude n'y a surtout à la prime leur bimosa mamane aux gentillité ma chérie grâce ça dépend de toi hein tant que maman ça dépend de toi ce qu'on limbi sakaye plus tard d'habiter pour au tikali susu na action moko ya na vie no e salama ezani libala et puis libala ne senga mama zala et ko senga responsable moko ya vie no zala surtout qu'on soit tant qu'on limbisa ye ok depuis qu'on réfléchir autour ni basala nzambi pour maman wana na libala ozala nécessaire pour na libala oyo lobi mama oui na lanjo to lobi nyonso net pour na ka o lobi wana point libala oui eza ba misusu babala ba mama bakufa ba représenter bazala oui tanga ye aza invité pour na kufa kala makila oza pa na yo circuler pa na yo na mama te na mama te ce que komela kayo na vie même sous ebisanga ma chérie c'est pas facile na comprendre yo moi naza dou na yo eza facilité faut comprendre on a étape moko oza na besoin na ye na koma de na famille na koma de na famille mususu tant que azali na mama na besoin na ye ma chérie mais problème na bino nini oui ma chérie ole bote yanga ndenge na te yo atanke nga na limbisa mama doki oya tika nga buta s'il te plaît maman écoute dans début nanga au moins na bandi et puis na chute obandaki bien mais obebisa non na bébisité parce que na otalisa yo vie eza ba réalité faut comprendre vie merci grâce. Merci Cordon pour la parole. Merci Souna Bandeko so balanda kabiso. En tout cas, nayo qui passe. Les hommes comme to kenda orphelinat et to kuma poto kabula biloko to zo na kutana kana bébé mo na porte. Et bébé na koza taba 3 ans. Mais na zué na mimié. Comme na même bébé wana alala na pongi. Il a dit qu'il y avait ko luka azako luka affection mo ya mama. Na oki mutema pasi. Na kokata ko betali solo ngo te na kokata ko loba pete na ofeli nango ma misunde banda okitanga ndeko tozaki na lobi mwana peza na affection ma mère taka ozwe na minute ka ozuye pe alali pe na pongi na kotala ba mama wana nde basaka nde mama na biso ye lelo na oki passe ya mama ndenga ya takutu ma papa zalaki atakutu kame yango elekaki et tout ça boye papa ngo pa yebaki na eteke moi na komaki na zim
toyebi te soki ayebaka yango soki mpe nde ayebaki na ye te mama asala eloko moko ameki kosauve mpo mama mosusu mpe akokende mpe abinaka elongo soki azemi mais mama anabi te nkende ovanda quelque part obota mwana mpo ayebeke un jour okoyaka mpo bebe asabotamaki mais yo okei nzambe asali mpe ngolu oboti oyo bato mosusu baoluka ata bana ngo bato mosusu na baeglise bazolala tolo na se azoluka kaka mwana nzambe epesanga ataka moko mais yo zwi grâce obokoli ye bien nzembe ekoli nango bien mpe botami olobi makaniso soki ya ndenge ni soki ya bosata soki ya kande ozobayaki bolenge te bolengo ngo mpe emema bato na ndenge mabe nga namona fazer na cimetière Kasavubu na bebe leka na liboko maza fazer bongo ezalaki mama azalaki kosoutenir mpo nayebiki mama bandaki kosoutenir yo tia bengo atuna oki oboti sese banda kotina mikie mpo lukangai ka motema te ya bomama obokola mwana wana ndenge obokola kola lelo mwasi monene boye avandi awa nazoka motema pasi nomona mwasi ambinga boye avandi boye ke aza kote mwa kola sapa oyo nyonso azoloba awa aza mutu ti tozoloba kaka mpo toza bamama me aza mutu eloko omesana nango te affection ya banda bomwana oyebi mama te obokami kote moko mama yose tata aza te oyo kozwa na kimokolo ezalaka meza mwa pasi me eza likambo esekwei mama biso nde azalaki mabe andimaki kobwaka ye fala zala na makila na ye eza ya ye bosalaka yango te bamama na ngai kobwaka mwana eza nanu mabe parce que bato mosusu bazoluka tala mama biso lelo nzambe mpe asali ye ngolu aye mpe Kinshasa aye koluka mwana nzambe mpe alakisi mwana yango bongo soki okutaki ede yake mosusu maladi akufa na ye soki okutaki ye akufa me nzambe wana kaza nzambe ya mawa alakisi ke yaya azala na bomoi eza mwa pasi eza pasi na yaya na biso me nayebi te naloba nini ata motema yango okolimbisaka eta un jour te me oyeba kaka na makanisi noki mama na nga azalaka nayebi kizoswa yo ozoloba na kanda naza na place na yo me nakosenga kaka na yo ke un jour oyebake mama na nga ata oyo abwakaka ngai lelo nzambe asala ye ngolu ye akufa te nga nakufa te tokutani lelo nakolinga kaka ondima eloko moko na motema nayoba kaka ke azalaka mpo nayebi ta mosu affection kozala nango te me oyeba kaka na motuki ye mama na nga oyo abotanga azalaka. Merci. Merci Cordon pour la parole. Nalingi na sunga penza ndeko na biso ya mwasi koyebisa yo na kati ya molimo ya mutu otoloba dans l'esprit de l'homme et yana ba caractère et yana comportement et yana nyonso koyi kobimisa sikoyo parce que nzoto nde nyokwama des fois les sous âme na yo pe ezaki na kimia te ezaki toujours kobundana toujours koyeba te pourquoi na se retrouver boye pourquoi na koma boye naza na adage moko ndeko mo ando yebisanga lobi ata muto tobeta mutu masasi so bakangi bako pese aza na droit même yo lobata iloba moko après ok na ye premièrement à reconnaître que na bomi deuxièmement azoloba na okufa na mabi na ngate mais na okufa libanda ya mabi na ngate na okufa na kati ya mabi na nga na nyina loba nini wana na olinga na yebisa yo 1 Corinthiens chapitre 13 le verset 11 et ebisi biso boye Bible ezoloba tangu nazalaki mwana mukie na bandaki koloba lokola mwana mukie ko se comporter lokola mwana mukie ko sala makambo lokola mwana mukie ko yoka pe lokola mwana mukie mais na tamoka lobi Bible lobi tangu na koli na comprendre que makambo na ndo sa ezaki ya bana mukie faut na changer na illustrer histoire na pona obeta lisolo ya mama oyo yo ozolobela awa topé mama o se présenter awa cela veut dire maman na tango azalaki mwana mukie abandaki ko se comporter lokola mwana mukie ayoki son to pa ayoki ko banga ya papa na bangi ko banga ya risque te ya kosundola mwana oui naza d'accord na yo maman amoni ke soki na bina yebisa papa nanga non seulement ka papa kozala na mutema ya parce que mwana ne ba sente mais papa même na mamba église akoya ça veut dire ba olongola papa parce que akokite ko pesa to pe ko kamba mwana na ina nzela o elongo bani enfin que bato ya zo kamba libanda bandima na oye akotsa na mwana na ye
tant que échoué na moi na directement na église ba olongolé na ba ofandisa ye ça na ba église za ba communauté bazwaka pasteur ba fandisa ba komo sambisa ye vous remarquez ba ningani ba sanze ba ofanda ba tie wana ba komo poser ba question et c'est ça maman lokola mwasi azali na mutema wana zo mona pesa papa zalaki mais na kati na yebaki décision papa te parce que na yo kaka ndenge ezolo bama mais na mi tune est-ce que papa pa ngazo ka décision na suka tellement zuize mi demanda kunanga tellement zuize na boyo za so mwana ngate tellement zuize mi na bomio parce que ba ici biso en français l'erreur est humaine mutu nyonso akoyaka mutu nyonso pe akometaka ba erreur mo a comprendre que kanga menanga na sali yango pe mais est-ce que c'est ngene otika na kati erreur wana même papa oyo tozolo bela awa les lois za témoin to condamner mo weité est-ce que papa wana lokola mosala nzambe anaka accepter joie que no bo talibanda bongo sundola mwana yaka je ne crois pas en état d'abord serviteur ou pasteur parce que ndenge mwana na ya ozwa zemi aobota ndenge ye pa ozwa ba brebis onkola pesi azobatela bango akolinga te oyo mwana na azobimisa za la négliger ça veut dire eza kobanga ya mama na kobanga ya mwana babangi bazangi siko solution soki ata ndeti na ngai na koba na kopesa même makanisi malgré tout ça likamuse leka koloba ete tant mwana koya ko ba ça va pona na éviter soni na faire voici mwana na po na oki aba bazali na makoki baki no fanda ta quelque part aboko la zemi ne mwana botama bazala bien tia ozongaka ingeza na problème ité mais likola ko banga sans koyeba décision finale ya papa baluki basala eloko oyo tolobi tango bazalaki bana mikie bamande ko sala makambo na kibo mwana mukie lelo to solo na obi mama sko akoli a comprendre ce que na mukolo na koko tika la souté na makanisa kibo ya kibo mwana na banga pona mabe na salaki il faut na avouer aye vers biso pona ko luka non seulement ka ko luka mwana mais ko za na mutema o capacité za souté na kati parce que capacité comme le kwa muninga na ye ezotambo ni er nyo sala ngasa ele ko esenga ko sala moté pourquoi avant na kata capacité moko boyi albi papa na ngina régler problème oyo ezala olimbisa te parce que nga avant na bitida oloba pardon ata samedi oloba mitezaka pardon ata oloba olobango dimanche ezaka pardon ata olobango après une année ezaka pardon cela veut dire échanger formaté mais problème na ngezani bible interdit biso et biso boy na kati ya kanda koloba te kozwa décision te de père sata profiter na kanda na yo a détruire yo olobalanga mama sundola ki mais laisse-moi te dire David par loba ki on a puissant 27 le verset 10 soki baboti babwaki nga nzamba olokutanga laisse-moi t'encourager te dire aussi nzambe ndatinda ki ndeko wana alokota ope encadre oza lelo nzamba za nzamba ba orphelin et surtout nzamba na histoire kwa sala na biso histoire ne ko banda lokola maseki mais ayebi personne qui suki sa biso cela veut dire na biso ce n'est au vivre boy biso to wana habitude ya koloba na langage moko ya koteya to ya mosala nzambe to loba to wana batami balé to lexaka et na temps to benga kairos on kolo ye moko azaka mokano ko se décider parce que kairos c'est un temps ya nzambe or bi maintenant il a tracé chemin moko maintenant il a délivré mutu moko maintenant il a sekisa mutu moko tango nde yango les muso chronos na yo biso to loba boy po to vivre en te Chronos na yo elingolo ba tanyo sur le kisi ya souffrance ba tanyo sur le kisi ya ozanga muta solisa yo ba tanyo sur le kisi ya olala tana tolo mama oyo kata chaleur wana ya mama ninga zo fafana na yo ezai kata moko onkolo linga ki enseigner yo et soko ozala bombi pona lobi to pona ba mama mususu o ba ya lobi oyebite na lingi penza obuka nanu kanda obuka ba émotion obuka nanu attitude mozo lingo bimisa et bimiso na assiette na yo parce que déjà na début na ndeko yoko na tiraka attention pa na yo et tant oyoki likamna o bimisi na ndengo zalaki kokanité zonga na assiette na yo zonga grâce à koli na sa pasi grâce à binde ba finga mutu te po ye moko aviko koli na sa souffrance grâce à bitende ba mankara ba tout respect grâce à za dou grâce à na posa nzambe ameme na personne nga memaye grâce à na defo zonga
Et tant aux la grâce wana, au comprendre que passer à maman, oui, ezaki mabe, oui, asala ki pe mabe, oui, abanga ki papa na bango. Mais ngai nzamba nga tracé chemin moko. Et lelo, maman nga zongelinga. Merci beaucoup. Deuxième chapitre 4, le verset 26. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Voilà, merci beaucoup à l'équipe Nabiso à conseil pour na musala boza bosala. Comme je le dis toujours que vous ne conseillez pas seulement bandeko bayana na problème non avec vous conseiller rapé batego ba otala biso toza ko éduquer masse par rapport à la réalité bandeko musu ba okuta nango. Grâce, moi personnellement, je suis pas venu ici pour te dire de pardonner maman Abotio Lelo Kaneto Fandia. Ça, je vais être vraiment dans le canal de malheureux pharisien. C'est pas facile. Naïbi n'est qualité. Mais déjà, n'est maman yampa na lobaki. Des fois, en tant que n'a borfilina, tout à l'heure neni ne bala ba vivaka. Vous sentez que bazo vivre na minimum. Et kumisi nzambe ke yo esiko fandi kutu ba futelo ba classe ti okomisi ko okomi. Moi ce que je peux simplement te dire les loza ou apprendre les lo nouvelle mots à monene que cette maman oyo a tika en hôpital après tant des années les lois bimi par olukayo. Et donc on a sengo ka kino méditer sur ces problèmes. Na sengi na ngaote limbisa mama na bino bozonga na mama na mwana te eyo ebisongo te. Lelo kana sengi yo nengo ye lelo awa ndenge na biso ke toza pour ça tout sola na yo. Eza surprise ya mabe pona yo, mais je pense que eza surprise moko ya malamu po oyeba ozwa ta réponse parce que eza rata important ata mutabwa ki yo mulgo yeba même la bolungo mona moi si mso de sa mbala lobi au boy non on a besoin de ta cause ni no boilinga au moins lelo ozozonga ou apprendre quand même histoire na yo ya vie na yo. Yebi quand même que nazana maman mo botaranga asundulanga parce que azagina ba raison XY. Au moins lelo ozongi quand même na nouvelle wana. Au moins lelo soki muta tunio na tuna ki question oyebi papa na maman na oyebi bangote. Mais au moins lelo lobiso ba tuno que so obeta so oui mais yebi maman nanga histoire nanga tali zalaka boye. C'est-à-dire que oza quand même na je te demande pas ou accepter amour. Kasi on a tout dit. Yo yebisanga kasi on toloba on a place nanga. Na on a place notée. Mais na lotali sera que eza information. Aux gens on aura information. Mais na kolobano pena que na minute grâce limbisa mama bino na osangote. Pour na yebi que na minute eza difficile pour na. Mais na yebi que c'est impossible était. Il y en a sengio OK nous méditer. Méditer sur ces problèmes to regarder contact net aux en contact pour solution et sengio to solo là. Mais pour notre dossier, en tout cas, na sengi na yo moko zoter en méditer, parce que non méditant après ba ni belé lisusu. Pour les Bible. C'est jeunesse. Oti OK sous le Nouveau Testament. Grâce zoter na yo. Zoter tout le monde ozo na vie na. A calculer ba nombre d'années de pets kanga ndenge na komi boy. Nga pe na calculer ba na lelo ti ce qui me colonie. Zoter na so grâce, je comprends. Na emene mosali pour nanga. Nazana maman ti papa. Je te comprends. Faut garder conseil non. Je te comprends. Voilà, je pense que tous on a l'élément où les temps tout le banet aussi c'est le Cambo. Merci. Mama Ida, merci beaucoup. Je pense que
ngana yo to bani likambo yo na libanda to bana ko libanda caméra lelo me komi na caméra na talisa yo déjà que c'est impossible c'est difficile c'est impossible était mais c'est difficile pour na mwana oyo boaka ko mona lelo amoni yo mama ya mbiote na talisa yo déjà que c'est difficile puis yo mo ebi que c'est plus difficile ya oyo c'est mutu c'est que le fait que monani tout ce que la grâce temps on a le bien même liboso ya caméra tout ce que la état s'il faut pour nga même zonga na Brazzaville pour makamboza na mokuna zonga nanu tout ce qu'on a temps comme tous en contact na biso vérité en face to sala mo suivi à Hollande la raye ko somba bolingo na makasité parce que mon y a dans affection noté aux inconnus et puis inconnu mo ina donc tout ce qui est vraiment temps prière ka rebelle sincérité na repentance des important surtout tout ça ma bien la vie mais à cause de la moine ils ont facilité ils ont vraiment facilité et là on a réussi quand on a lelo ya mona étape à liboso ya mutu yezaki ya mona yo ata boyo ata siliki ata leli ata boyiti na suka mais yeba ke sika ki ayebi ke mama langa komuni ida ata oboya ngo awa awloba on te mais place aki ayebi ke mama langa komuni za ida ayebi quand même histoire na mais ko limbisa yo ça demandera du temps. Merci beaucoup na bande retour bo talibiso. On se retrouve prochainement à différentes choses à Bisso. Bye. Cette fois-ci, je vous invite à l'Adidas Arena. Enfin, l'homme de la danse, Fimbu Chicotte, Félix Wazekwa, en concert à l'Adidas Arena, avec un spectacle dont lui seul détient le secret. Il est considéré comme le roi du spectacle musical sur la scène congolaise et africaine. Depuis son dernier concert à l'Olympia et au Zénith de Paris, le monstre d'amour, Félix Wazekwa, donne rendez-vous aux inconditionnels de la rumba congolaise et du Ndombolo le 1er juin 2024 à l'Adidas Arena pour un concert spectacle de légende. Boza déjà yako sepela. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir ya banzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona ara na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont ça la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les banda ya mboka qui si on doit produire na CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour un traitement, il y a un tampon, bandouta, ride, poche et puis cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour un traitement, il y a un bouton et puis pour réparer le poisson. Tout ça, on a dit 6 cheveux, pour ça, les lango, huile nango, na shampoing nango, pour un traitement, les cheveux abîmés, les cheveux haut et baby, les cheveux colorés, ils allaient ko botti sa sukinoki et puis ils allaient ko retarder repousse les cheveux blancs. Tout ça, puis na parfum na biso ou tout ça à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango, ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments. Tous allez na méamycine, sirop comprimé, ou ils allaient kiss na biso ya bamib, ba levure, ils a anti-poison, ils allaient traiter ba problème nyonso.
Vous allez dans la biso diazostimule où ils allaient traiter différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Vous allez dans la biso zingenalis, suppo, na comprimé, où ils allaient traiter différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Ils allaient régulariser le cycle. Il y a maman. Vous allez dans la biso sensifos, où ils allaient il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez dans la biso méamycine crème, où ils allaient traiter différentes formes de maladies, où il y a ploposo, mycose, où il y a makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez dans diazolex, où ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Vous allez pommade tomolingo ya papa na biso tondele ya zolo. Vous allez na médecine crème ndenge na tamaki. Vous allez na allium, vous allez kisi na biso ya tension, vous allez traiter hypertension. Vous allez na borex, vous allez kobomisa système ya papa, vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kisi na biso ya makila, vous allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane docteur Maxon, où ils allez tisane na biso, ils allez traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien, et puis basi ko ba na problème ya bota. Vous allez payer na diabétine, où ils allez kyste na biso ya diabète, et puis vous allez na anti-poison na biso, où ils allez neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, na biso actualité. La voix du peuple, maman na